Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Au sali ba prière, au côté ba prière. So au temps na ba filmer, au mona mambo ya mama viki na bani. C'est très spirituel. Pour qu'on se le dise, obi bana mwana surtout biso ba basi na bo mwana tolinga ba papa mingi mais na kimukolo mwana nyoso la complice mama ni mwana zolinga mama na nginga mwana nyoso Jenny a cause azaki esprit fort mais Jenny petit bo moni pe Jenny aleli wana conseil dit pour Jenny be bisa ki yo peta ngoko mata makaso ko boya mama abino e bimaki na ba prière. Et puis Jenny Asabano Bazada a encore la mise sous Kassa Kassa. Asabano Bazada exprime éveillé, éveillé. Combien de bassales en Zambé babeti batou? Boimba prophète abimande bazara makasi. Combien de prophète abimande babeti batou na lopanguana? Ceux qui écoutent bateau à quartier, bazo monaka kozo évoluer, bazo tomboka, bazo bundisa, à combien plus fort, ba famille au mutabimi sa mututu ba monika bumo anu moko bati bo moko kitibo. Ngaye, ngana sa mam na sentiment, nga sa ka makamnanga. Ceux qui matière yé toko loba toko mata toko kita. Mais ateke souhait n'angeza mama vikatika na ba ne bongo éternellement. Mama vikota ta ba forte. O ta ba fort ba passer na privé. O ta ke ben koni oyo yebité batinde la ko ba prophète, batinde ba prophète na ba mbonga ba transport yo bimisa elote. Pose waka solution na makambo. Et les longs zamba comment on peut sa solution et comme ça sur les réseaux sociaux hein. Et comme ça sur l'ingota o tata que mubato yebite la vie mais bon tinde lo basali en Zambie bon foot bon même transport yo bimiselo te kapona ko luka solution à libota na yo pendant combien de mois parce que mutu wana ngam na ya na ye ngam na pesa numéro ya Jenny. Tant que vous soutien, vous pouvez soutenir yo. Est-ce que par nous cicater nous tous c'est peut-être pour moi le téléphone n'a pas mal. Ngaï, en tout cas, dans un clair et net. Parce que, bon, Monica, tu as dit le lobby et si l'argent ne résout pas tout, maman. Il y a motuya ou l'équipe prière na samo ezate. Il y a motuya ou l'équipe prière na se amoyi ezate. Pardon, vous faites à la boye. Pardon, vous faites à la lolenge boye. Mais ma casse, moi, na wana. Allez, kaka le bara au senga ba maman nyos à mokili. Pardon, sauf maman abango. Ceux qui déyent moko à l'occasion de rien. Faut pas comprendre que musu à cause il y a zo cancel ba malamu. Ma yebi ko lobate na côté la maman sociale te. Na bien na maman sociale. Na Maria. Non na mona bango te na vie nanga.
non na mona bango te pe naza na posa to solo la te oh non parce que on a très sérieux oh non on a très sérieux pour après pe marambo na monde tieta nga souste nga mona za ba bitumba langa za pe na ba lien famille nanga nga mona za bitumba nanga za ba lien famille nanga na mwana nga funda sambeli la chaque jour. Ah oui, tous dans les réseaux sociaux, ah mais chacun de nous, nous sommes tous dans ma famille, tous dans ma ninga, tous dans ma quartier, ceux qui battent ma quartier. Nga maman nga banda maladi pour akenda akabeli noko na ye $100. Noko na singa ka yo vanda pa biso. Mama lobite mo ete banga bakoli yoza papa le kinanga mola la chambre mona bana nga ezati. Bitu mama biso banda na réponse wana. Tinda koti na sama belibu depuis 2009. E banda kaka pa lobaki banda bakoli yoza papa le ki mola na bana nga chambre mo ko ezati. Parce que muta utembo kazaki dana idée kende na okiboy na yaka kuvanda kuna waka uvanda kuna bana bazaye mkie bazola chambre mona mama ba ngume bana bakomi yoza papa okola na bango chambre mo te problème banda wana pour dire que nelo moi mkie et bébé ça va via badu. Je me rappelle, jour où ma biso kota noko na utimboka na boya kana mutema moko na boya anga me maku leki na nga muki pour rien du tout na boya même leki na nga kindi maman na nganda kota na sama belebu wana na mubani balobaki bakotika bakolimwisa bata réseaux sociaux makambo nyonso na bise bino premier jour en sala live na bise bino te Nebse bino te premier jour na salle live ah to na sebino ke bona confiance nganga bene nebse bino mot premier jour na salle live nebse bino ngote vous voulez moi comprendre que likambo za ah likambo changer donc nyo se changer mbala moko bwana misu me bo mona te Bona miss me bo mona te. Nga ma viki o me ma 9 mois libumutin. To no linga ma viki ta ko leke bimba mama nga na sama belete. Na ko respecter ma viki le roi maman. Maintenant na souhaité on non ça que famille ma viki etika la diviser pour du bon. Na za souhaité wana te. Et ça souhait n'a pas été. Et ça souhait n'a pas été. Parce que mon lingate muta diviser dans la famille nana. Famille tu as un problème. Y a na bandele la kabino butu moi. Oza na problème na famille na yo koya na ngona réseaux sociaux te. Oza na problème na mobali na yo koya na ngona réseaux sociaux te. Oza na problème na baninga na yo ya vie normale, ya vie réelle. Oza na problème na business na yo, même na business no. Oh mutuma na pesa ki mbongo voyage amelinga nga bato ba bike ba ko. Nga inde ya bemsu bena est-ce que encore dans la privé te koya na ngona réseaux sociaux te. Parce que même tant que vous avez pas beau avancer, ba vidéo ko kangabino, ba audio ko kangabino. Mais ceux qui vont pourtant la privé, vous avez 80% de facilité à ça rapide, que ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Nanda dans les réseaux sociaux, on a pas problème. On a un problème dans la famille, on a pas sa matière. On paie sa matière. Toro bateau côté sambongo après. Maman sociale. Luka voya que c'est maman no pardon.
luka voix et kosenga maman no pardon soko ko sona ngana pe tabi no sona te bo sona na makambo na maman nanga te toza pe tozo ke ne pe na ba bonne année Satan pas télémi 2026 est une année très dangereuse. 2026 est une année très dangereuse. Et ça année où ils ont signe 666. Donc, tozo kende kokota décembre. Satan télémi. Mon qu'il est télémi. Soki bino bozo sa makamla mi ngande na zaboué au-delà de tout na yebaka ko sambela na yebi penza ko sambela 2026 eza année moko très dangereuse très dangereux très dangereux oublie ça ça ta distraction mais so bota dinga ta 2025 na koti makambo ba musicien mukie par rapport à 2024, à tout moment, en 2025, quand on a souka dans vous il y a héritier, na bario, on a baissé, même on fallu na faire, na en 2024, qui n'a vendu. Il y a beaucoup à faire. Maman Vicky, lobby, j'espère que tout solo là qui. Naïbisa que on aurait koye bisao. Antiqué le temps 2 jours, 3 jours. Année 10 pas 666. Les 6e mois 2006 et ça lit combien? Bah 6 ici c'est l'indemnité. Donc, ce qui on va faire la prière na yo, il y a pas coquille là non, ou soit tu es dans l'église ou tu es au sambila, mais tu es bien, tu es pour la ligne, tu es au sambila. En tout cas, ngande na zabu, ngande na zaka na réseaux sociaux ah. Jamais na vanda na complota poto to na linge na ngira boto na ligne to linge mutu mo bulka to sa ke mabe ngana sanga na kate pona sa mutu mabe wana nga ono loba na par nanga na dossier oso nga na kotisa maloba nanga parce que zaki maman moko bo aza maltraité chez ses propres enfants et ça normal ce qui matière et na réseaux sociaux mutu na mutu azoka par na ye ndenga na zo ki par ya maman Vicky. Mais heureuse à l'éternel, preuve année. Nous qui part Nina lundi, mercredi, mardi, ton avis que Nina a cossi ma bébé na balu qui est en zabongo. Ngana réseaux sociaux na zabongo. Kaka nzambenda za na maloba change raté. Ngana réseaux sociaux AGP changer à tout moment et ça dépendre quand ngai. Donc le so obetenga li solo o l'obito na ko vérifier ça lokuta. Na baloli maloba, na ko balola maloba. Oh bon ezaka mabeza na kotika na lokuta lokwa na yo découvrir que likambo na lobaki za lokuta na demere kaka na lokuta pour des gens dans qui position wana ngate ngana kobalola tika ko condamner mama Vicky au moins ngesika mona condamner mama Vicky te mais faut ta l'intérêt ya ba ne koleka nyonso pour à côté ba prière à gêner ba ndako mobimba ba sali ba prière. Résultat prière d'une manière ou d'une autre et bandi koya et mokile telemi to comment on peut savoir vie na biso et tant que banane au maramno sur les réseaux sociaux a ayé si leki ndeti nga souwe na ngeza te ke bana mama Vicky na mama bango baza toujours na division ndeti na gagner ni na kati boye bisanga na gagner ni na ko gagner ni ce qui maman sociale na maman na batika li vie mobimba baloba na raté ba finga na yebisanga ndeti nga na bénéficier na nini parce que dans tika na vendre réseaux sociaux pour la business na loba nga réseaux sociaux na swami na zo sa business na oteka bilo na nga
Maman sociale tango ça ma oyose maman bino pardon tika ko luka ba bouquet misère ko tanga ba kombo ba touté lo makambu na yo reconnaître ma ngakutu au moins au dans les réseaux sociaux c'est bon hein pour le coup hein au salsa maman les réseaux sociaux c'est bon en fait. Les restes des hommes à kono kuma maman bino en plus na ba maman bino nyonso yonde mwana bolingo yo moi zoka mo social nanga wona social nanga te moli moni batie social nanga ezaki kolekela mama bino ke o wana yote mama bino pa yeba ki keza yote ya wana bunda ki na ba prière pour à chaque fois ma vie keza ko ba wana social nanga te ba changer molimo na kosola o nga sola ma vie plus de 15 fois moi na ya bolingo eza mama social. Les parents sont moi préféré na bango moi boy ato la ki sango te me bazana moi ne mon boy préféré. Atika ko luka babu ke misère avec ce na tchaka munoko na ba famille ba tona ba parenté na tchaka te ceux qui oyo na côté là qui maman viki parce que qui maman oyo avec na besoin ya amour. Juste pour ça. Mais bits n'anga ezate ke batika la diviser pour la vie. Non. Ezaki ni soué nanga. Ni but nanga. Bato boko zongo ndenge boko zwe lango. Etalinga te. Ngana yaki juste parce que na ki nazo ki maman viki wa maman nanga maman moko boy et puis maman viki après nyonso exact maman viki a kota ba prière à ça la ba jeûne kota ba prière à ça la ba jeûne prière à sambela so bo moni boko bongisa te ko bino so bota la réseaux sociaux ya bino ngama kambuda ya ba parents ya bana na yakate bosa mamna bino sanga parce que biso nyonso na ba famille na biso ba problème ezalaka botapote bozona ka live ezoka live peut vanda faut batapotage ezala ebele siko awa bambanda nanga mutu bayaka siko nde bate boza bambanda nanga na mobali nini mpo nga mobali na philippien yaya bapeka na novembre boye nga naza tala bilo nanga oteka ata kutu linga ko so nozo teki saka mais non na mutu na bangi te déjà na répéter les bino naza na mutu na bangi te pour ana réseaux sociaux to changer malheureusement akimi ba yo fingi ba ya ne lo ko finga te na lo ba na seme naza maloba mabe. Bon, on a kimité. Pour y aller social, à finir moi, na dernière, je finis la dame, il vient, je ne sais pas quand on combat famille là-bas. Donc, on a kimité. Mais je suis réaliste. Je suis humaine. Je suis réaliste. Bon, dans ma vie, quitter. Ndebo moya kati coiffe ate teinture na mutu maman na sambeli pour la situation en famille na ye ma vie azam do quitter azam maman muta mabete pe ma oyi na mama rambo no so ma vie ka alobela abim sa mabe pour na ba nete yo mto protéger banu bundisa ba no te bundisa nde yo parce que ba yebiso ba no baza ini
okosa makambo minene baby ke so boza ini boko évoluer makasi e bato ba linga ngote bazo bundisa nde yo pe oyebi mo bundisi na yo oyebi babundisi na yo oyebi ba preuve yo zwaki soki oko tika la ka ke po bana no ba finga ko na réseaux sociaux eza mabe makasi personne a holdingango personne a ko tolérer yango même na énergie na nga suka soki so makambo e bandelami na kokota na kozala kaka na mopanza mama Vicky et non ya social soki e bandelami na kozala kaka na mopanzi ya mama Vicky et non ya social mais ça soué na ngati bandelama pe objectif na ngeza teke na kangama na famille o libela Maria azamos le rwanga aya nyoso o lokwa nga na zanango social azamos le rwanga balekinga ni lo te punga na bandaka kotinga mabango so matia mabango ye na koloba na lobi na leki na lobi na kei Maria za influencer so ni kamne ye na koya na kovanda na koloba so fona piquer na koya ko piquer mais na ba famille na ba parents boyebi kinga nene ya nazala te na kota ki parce que ezaki maman ou ezaki na besoin plus d'amour mais si les choses Dieu fait tantôt d'une manière tantôt d'une autre na manière nyonso délivrance ezalaka mutaliboma na nzela akoye biso likambo peza ya solo mutaliboma ko kiko peki so ko kenzela o te mutaliboma so lando so bambu mabanga aboyo lekanzela moko boyo wana emso parce que liboso accideza liboso lika yo mutaliboma o nini okimi boyo okoyo kazango kuna likambo esala maki na mutaliboma bikisa mutu nzamba mutaliboma nzamba sali na kati na ye alongole liboma te masali ka po bikisa yo muto za normal. Donc ndeti yanga ona kotinga ma famille wana po nazo envier ba ona na mikonga ngamona na famille nanga ngamo pe nazo construire libota nanga likambuso eza to lobby et silinga je passe. Donc c'est tout. En plus likambo comme likambo ka so bino ba kolona ngo bolinge comme likambo. Ngai na réseaux sociaux les ba musiciens. Aux influenceurs sur likambo na lobelo. Mais na répéter kaka po na bino nyonso les uns et les autres. Boire na bino e ba vie privée na bino na réseaux sociaux. Boire na ngote. Boaka na ngote Mama Vicky na benga kiyo na sali live na je to no bengo lelo na tike liyo temps mama nda bomba banane mama nda bomba salita banane mama nde gardien ya ndako. Ah oui. Kani aza mobali mabe parce que akenda kufunda mama bokilo matika lipeka mwano ngeta ngati na bakani na ba social kuna italinga te na la famille ya mutu na linga rezaka Kevin de la linga mingi poza bien éduqué az instruit az na ba valeur o ba Maria o ba Kani o ba mama social o italinga te. Kevin Azabi moi oh akabela kombo na Dubai moi tout le temps so deux fois trois fois et muto za ba valeur même na bonjour no sentir que muto za bien éduqué et sili pour bino boyaka ko deux fois même aloba na rappeler bino na réseaux sociaux
ngai na kokoloba alelo lobi nso na ye na moni ke awana esimbi ngai lisusu te na makanisi na nga ate bandeko neti nga bolinga te nakochange nakoya na be nakochange nakoya na be lobi mpe kuna be na ye nakochange mutu achangeaka te eza kaka nzambe nde aza parfait. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.